personnellement na sepeli kotala ngo ya trop biso to kabola kana ba de nyonso partout au monde vraiment frère sœur soko ko iko za ba bima lo banzambe kitoko to banzembe kitoko o iko za ngo o toujours ko tinda la biso ngo connecter na biso mais to ko travailler ensemble pasteur belé pe ba uti ko benga biso vraiment to kumisi nzambe merci mingi na ba pasteur papito baza na Allemagne tout ça nzamba pambola bino on ba appel na banza to encouragement na yo na ba prière pe vraiment to zuya ba passer belé baza na Congo Angola baza connecté vraiment ilo okama tanto ça ba émission oyo bande comme si batuna ngame mais yo banga ka no to ba passer belé balanda ka bino tango ataka ba mo ngala biso to ataka ba tuté mais to leki saka vérité ya société na biso et puis to ko la application na Bible o amoni ke likaunto bimisi ezali ya vérité. Mais vérité, on se voit vérifier la Bible, que est la Bible. Tika aye barage za bisote, menzambe alingi a changé banzela na ye, n'est-ce pas? Là so tozali mama ali na banza, otuna inga question ko yeba ite mosala ki prophète soki on alinga e très bien ezali mosala ya mpasi, n'est-ce pas? Yeah. Comment mosala ya mpasi we ko zalete bati balingi ko sala yango ko sala ngaka. Ne pas na loba inotenga ite mais Michée 9 de Michée chapitre 3. Bandaka na verset 9 ti wapi? Tina 10. Tina 10. Baki s'appelle suna 11. Eza koloba ete bali ko sala musala wo pona raison moko kaka nini? Mbongo. De place na ali na posa yo question mais o mengaka ko challenge na ko za sirke batu bali ko sala musala ki prophétie oyo pona mbongo. Ngana winga ite me Michel lo mike we. Parce que Michel est l'un des prophètes. Amona ngite ba masane ya prophète ba ipe na misala na mama ani. Question naza nango. Michée awa azali na mboka ya Samaria ke par ya Israël mais Israël penza tena te me bazali ko vivre na Samaria wana pemini na makoloko presque 2 jours comme na Jérusalem bazali mosika te presque na pemini na mokili ya Juda kaka wana na mabele ya Juda na tanga Michée Israël kaka Samaria ya pamba d'après reconnaissance na ya Bible combien de prophètes bazali wana 400. 400 ndino hebeliam. On a tangi na Bible walobi 400 prophètes bazaki wana. Parce que basalisa ba test ya nani yango ako prophétiser toke na guerre oui ou non. Il azalaki ye moko et puis ba mususu ba prophète nzambe bazaki comme 400. De place na Michée ye mutaye ko pesa biso aye ko révéler ce qui a solo. Boza ko benga ba prophète nzambe 400. Bino batu boyebi ke baza ba prophète nzambe. Mais en réalité ngai Michée na solo kana nzambe mais si tu na yebi misala na bango. Baza 400 mais baza na mpo prophète nani ya nzambe te bango nyonso bazali kote ya burezo nini kaka ya nini mbong mama ani toza mpe na société na biso nayebi te soki nano omona te ke église oyo eza très pauvre baza na eloko moko te bongo eye kopesa message ete mutu nyonso a contribué x y autant d'argent basala collection bambula na bambula parce que bakotonga église temple école hôpital ba projet oyo ezaliki ya société ya bato po bino moko bobonga na bino mama na balo ningo bota oyena maternité biso sala nini oboti est-ce que nano mona te ke église amo sikoyo bato baza ko construire ngo baza ko pele ko pesa mbongo baza pe ko teka biloko na mpo kaka ba projet oyo ebimeli kombo eko mata namona ngo frère nanga namona meme mama nanga ndenge bambonga dépensa pona église kaka ozomona namona yango basali batongi lobi prophète yango neti azali susu ta akufi bazo avant même prophète yango akufa peut-être basali babengi basali oboya na mbongo bo tokotonga église ya munene tokotonga ba école tokotonga ba dispensaire tokotonga hôpital you know basali yango et puis nous sommes les églises des akopesa mbongo mais suka komi ntango prophète wana akufi ezaki public te sikoyo ekomi sikoyo privé ekomi privé mpona bana sikoyo prophète yango peut-être atiki bana bakomi kobunda oyo ya mokolo alobi no ngambo na kozala responsable ya donc sikoyo peuple sikoyo bamembre azala kopesa bambongo bamoni clair te balobi me ndenge nini baeglise toza kopesa bambongo basizani ekoti boye. Et puis la soukanine yaki. Et comment va privé? Et comment privé? Bien. Maman Annie, raison à poser la question, c'est pour vous dire que tout va changer dans ma belé.
depuis tant nzambe atia mutu na mabele tina data lelo mutu azane kaka mutu makambo ebele toza kosala erreur toza kotanga bible parce que toza koya ko injecter yango na société na biso te po toyebake makambo elekaki na Samaria est-ce que yango pete muza koleka na société na biso yango nomona nga juna posa bakestion est-ce que biso mpe na société na biso x y z eza mpe koleka te c'est parce que bible eza kitalatala bato mingi toyebi te ke bible makambo ekomama kuna bato yango bazalaki na misuni neti kaka biso bazalaki na makanisi neti biso raison neti kaka biso babuzoba neti mpe kaka biso mpe kaka tous ces prophètes bazalaki na mokili baza mpe kaka ntina data lelo okoya komona ete ndenge olobi église ebandaka toujours eloko ya publike o boya kopesa o boya kosala boye mais tia yango na mutu partout oke na monde senanga soki omoni église ezali fonde par na mutu et puis na suka ekomi ete ekomi domaine privé ya mutu faites quoi attention na nsima ya une certaine manipulation soki omoni eloko ebandaki privé pe public bona soki ekomi privé nzambe aza te na kati exemple nakopesa yo ya Gédéon akongolaki biloko ya bana Israel ya public mpona kosalela nani nzambe me na suka toye komona bana ya Gédéon baye kotelemela misala ya public bakomisa yango domaine nini privé raison napesi loka oyo souligne mo 400 prophètes de Dieu me misha bengi bango keba baza baprofete ya nzambe ya solo me baza kokende koprofetaka mpe kosalaka makambo nyonso mpona intere ya nini ya mbongo sikotika nayebisa yo na ede oyo mpe koyeba nini yango elekaki na ntango ya mishe mpo aloba likambo boye nini yango elekaki na ntango ya Nehemi mpo makambo boye ekoka kosalema ya likambo wana nayebisa oyo ndeko simba bik mama ni mpe yo mpe attention sala mpe attention ya trop comment ene oyo kobanda public epu na suka ekomi privé roi David etanga mataki na Sioni ezali place nini public roi David tanga aboni ete atikala tonga nini ndako ya nzambe palace awa nzambe ayai koboya yango pour des raisons moko kaka parce que namoni maboko netondi nini na makila bato mingi tomonaka kaka ete parce que roi David maboko netondaki na makila abomisaki mingi asalaki boye na boye ya trop keba place oyo ngai mpe naza kokanisela bongo na kala avant nasala barecherche oyo nzambe amonaki ete parmi baprofete bazalaki autour ya roi David bazalaki mpe plein na manipulation makambo etali nini mbongo yango wana nzambe ekolobaki ok totante nano tokotala roi Salomo ye moto akoya kosala koconstruire parce que ntango ya roi Salomo ntango mokanda bien okomona ete roi Salomo akopelaki mpena mingi na baprofete te azala kolabore mingi na bagénéraux papa na atikaki na bato oyo bazalaki ke bakoki kozala na pembeni comme baadministrateur landa bien bible roi Salomo azalaki moins spirituel asokipaki mpena na bamemakambo etali trop spirituel te c'est ce qui fait que baprophète bazalaki na kaka bakota bie baya kokosa carte na moi bafausse prophétie epai ya nani epai ya roi Salomon c'est comme ça Salomon aya koreussi koconstruire nini temple wana ya nini ya Jérusalem 1 2 dolindeka na point sikoyo point yango oyo Sioni ezali montagne batongaka lupango wana mpona koclotire yango projet yango eza kosenga mbongo nde projet yango Nehema aza kolobela ke baza awa mpona nini mpona mbongo parce que tous ces prophètes la mosala yango ezalaki bakoya na bavillage ya place o tontotonga montagne de Dieu o tontosala boye na boye boya kotika nini mbongo projet ntango ya projet ntango bato bangindaka baprophétie ekomaki kaka etali pesa mbongo po tonotika na Jérusalem kuna po toconstruire nini tempelo mire ya nini ya Sioni yango mutu nzambe ayaki kosilikela aye koloba na bango ketikele kotanga ntina Michée 3:12 okoya komona ete nzambe aye komona ete construction ya mire oyo ya Sioni ekomi koatire attention ya baprofete nyonso ke prophète nyonso akokende kokende na Samaria na Juda na Bethléem bisika nyonso alingi kokende kokongola bato ke oyo naza l'envoyé de Dieu bopesanga nini mbongo mpona nokotisa kuna na nini na tempelo na mongo ya Sioni mpo toza koconstruire nini projet nde Michée amonaki bango
nzambe pe amona bango toza koya na kopesa bino verset biblique nyonso place ekoma na bible ete bango nyonso bakomaki na misala kowela iprofete mpona nini mpo bakongola nini bambongo na bango. Jérusalem ezali cité de grand roi, kasi Sioni ezali lupangu nyonso ezali koentoure Jérusalem. Et puis na kata Jérusalem temple ya Salomo pe ezali nini ezalaki wana place wana ekomaki concentration ya baprofete nyonso. Mutu nyonso alingi kozala mwana Jérusalem, mutu nyonso alingi kokende koteya partout. Liloba na Nzambe no, liloba ya poya na mbongo mpo tokotonga nini tempelo yango wana moninga na pongolaki yango na bi eske mama ani na société na biso bazali pete po baza koyaka avec intérêt ke boya na nini mbongo po totonga église. Yeah, boya na mbongo po tosomba mutuka ememaka bamambre oyo bakomi mibange baza na problème bazokoka